Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bon début de la semaine na ba enyo surtout balingaka Kinshasa na biso magazine oyo komesana kolanda na monde entier pour na kopesa kabino ba information ya mboka ya République démocratique du Congo pe ya Kinshasa mobimba awa tokobeta masolo awa ya ville ya Kinshasa nini makambo zali kotambola. Tika tofongola édition ya moko lelo na voyage oyo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki kuna na o Katanga esika nini ba inauguration pe ba pose ya ba pierre ya balancement ya ba travaux ekosalema avec impact na idéologie ba détail ba pesibiso na reportage oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki mokolo ya dimanche kuna na Lubumbashi na pokwa esika nini akei pona kosala ba inauguration pe lancement ya ba travaux oyo ezali kosenga kuna na o Katanga. Chef de l'État azali bongo na très distinguée première dame Mama Denise Nyakiro oyo azali ko accompagner tata mokonzi ya ekolo kasi na kokita na ye ayambamaki bongo epai ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pe gouverneur ya o Katanga Jacques Yabula. Kasi mokolo elendi esika nini asalaki pose ya pierre pona kolancer ba travaux oyo ya kotonga pont oyo e kozala na rivière Luapula oyo esangisi République démocratique du Congo na République ya Zambie pona ko faciliter population ya République démocratique du Congo na population ya Zambie trafic eleka malamu. Kasi na sima ya ba discours pe ba mot de circonstance et pa ya ba autorité oyo bazalaki wana nde lancement esalemaki bongo avec impact na idéologie. Union sacrée de la nation bazalaki na mobanye na congrès mokolo ya dimanche 1er octobre 2023 kuna na chapiteau ya palais du peuple esika nini ba investi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola candidat na bango oyo ba kokumba ye kino na ba élection awa na décembre 2023 oyo po azwa deuxième mandat. Ba détail tout na reportage oyo. Octobre 2023 kuna na palais du peuple ba au cadre pe ba au cadre ya union sacrée na ba membre union surtout pe ba parti na ba regroupement union surtout bazali na kati ya union sacrée de la nation ba sangana kikuna na tina ya ko investir Félix Tshisekedi Tshilombo lokola candidat na bango oyo ba komema na ba élection awa na décembre 2023 kasi ezalaki bongo tour à tour et pas ya ba membre ya présidium ya union sacrée de la nation esika nini balobaki ete bilan ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a travaillé pendant 5 ans oyo ya ngonde ezali message oyo bako tambusa pe bako présenter liboso ya population na campagne oyo tango kobanda awa na ba mois de novembre bango nyonso comme un seul homme ba memi liloba moko pe ba bimisi candidat na bango moko oyo mokili mobimba esengeli yeba po ba élection kalate ezali koya union sacrée de la nation ba memi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na moto pe bazali kolinga kopesa ye deuxième mandat po ibana ko diriger République démocratique du Congo toujours kaka ndenge oyo azali ko diriger yango selon ba membre union sacrée bila ezali très positif na yango na esengeli kopesa ye deuxième mandat po a continuer vision na ye oyo ba membre nyonso tout ya union sacrée de la nation ba zali ko soutenir.
Le 24 septembre, Oyo ezalaki mobange na journée et pas ya Petit Fati Jimmy Mukendi Chimanga et sikanini asololaki na batu Oyo mitu esalaka ya district ya Lukunga po ya ngonde ezali circonscription électorale naye babeteki masolo avec impact na idéologie to landa ba détail na reportage Oyo. Ya boye nanu ezalate Jimmy Mukendi Chimanga, candidat député numéro 707 na Lukunga, pe candidat député provincial kuna na commune ya Ngaliema. Likolo na yango bakisela ye président ya parti politique Bloc des bâtisseurs du Congo. Azali kokoba na ba échange na ba groupe ya population oyo bazali na circonscription électorale na ye. Awa ezali te likambu o benga bana mama leki benga bana ya tata mwasi po ovandisa bango beta lisolo yo panza sango ete bango wana nde bazi na yo kasi awa ezali batu oyo mitu ezali kosala ya tous les communes ya Lukunga ne basanganaki awa liboso ya Jimmy Mukendi esika nini bayaki koyoka molobeli na bango Jimmy Mukendi Chimanga Petit Fati notable ya Kinshasa abandaki nanu na koexplike bango ndenge nini avanda na tous les 7 communes ya Lukunga pe likolo na yango bakisela ye journaliste oyo asala succès makasi na Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba moto akoboya azali te pendant 20 ans esika nini akanga masolo avec impact na idéologie. Président ya la mouture oyo ezali ASBEL, première association ya ba professionnel ya communication, marketing pe publicité oyo ezali na but ya ko promouvoir culture, science, développement awa na RDC. Likolo na yango bana ifasiki babakisela ye sénateur à vie. Pa Jimmy Mukendi Chimanga azali bongo président ya ba étudiant ya ifasiki, père de famille, entrepreneur, gérant ya plusieurs entreprises entre autres CNL Communication, Lingala Facile, Peweni Oyo et géraka KNB na ba structure misusu ya business. Nanzela ya échange oyo et salemaki le 24 septembre na Lukunga ba responsable oyo bazalaki en face ya Jimmy Mukendi ba découvraki côté très politique ya Jimmy Mukendi Chimanga pe balobi garçon oyo azali na sens ya intérêt général makasi na lutte au biso tout ça la tant que dans opposition on a commencé par lutter pour un changement. Changement à les changements à dirigeants, en tout cas dirigeants que le bas tête il y a pays parce que on a estimé à un certain moment que on est diriger il s'est bien quitté va diriger parce que la nationalité n'a pas plus ou moins biteuse. D'où pour ça les luttes n'a pas de si tu continues à pouvoir. Et quand il y a pouvoir, il y a des problèmes, il y a beaucoup de soucis. Batebele baza pour les là parce que nous avons un progrès social et la lutte. Nous avons un panier de la ménagère et la lutte. Nous avons un souci à Polia et à Mokona et la lutte. Pauvreté, ça va continuer. Il est vrai que ça est fort, vous avez comme on a mais ils ont l'issue dans les belés à tout ça. Les bisous familles t'habiter. Ceux qui te ont dit que sous sala pour n'amboka na biso et te yaboler la cima. Mutu ayebine to bande ko se comporter. Est-ce que vous croyez que mutuana aoya lelo bo PC ba voix et qui a comprendre les soucis la bino? Impossible. Impossible. À comprendre ni fonctionnement na bino, ni façon d'être na bino, ni ba souci na bino. C'est pour cela na ba élection nyons auto vivre na mboko. La plupart ya batu o ba bande ko zo crédibilité na terrain. Ce sont des personnes, Oyo, il vient avec son argent, il distribue l'argent, et puis il part. Et puis, mais moi, personnellement, comme je l'ai toujours dit, je fais un effort, il y a aussi la politique, il y a solo. De toute façon, il y a
akokaboyela lukunga mbambongo impossible ana ngote mutu moko te mutakosa bino te yana mutu moko te et puis je ne vois pas ba papa na ba maman ou ba fandi na ba bilenge ba fandi awa oya corrompre na bière azangi bongo somba bière te azangi bongo somba sucre te mais eza travail à conscience et biso ba oto linga to ya liboso na nenga politique nous devons sensibiliser nos populations pour que comprendre que ba enjeu o ezali sikoyo ezali ba enjeu ya kosaka nango te donc yo voix oyo okende ko tcha na urne mokolo ya le 20 décembre eza ko déterminer vie na yo suite à vie na yo ba décision o ba kozwa pour na vie na yo pour jour wana et okoka et tant okoka ba voter ngebele parce que na yebi na obima na nenga foi na nenga losambo pour na nguta losambo be na yebi na obima na nenga foi ça je sais na obima nanga on est pomté mais na lingi ko bima wana ezala ko bima moko na ba opération mo anengo na nengo na te na lingi ko bima ezala mitemba batu et que batu ba portenga parce que celui qui nous portenga ça va servir à rien ça va servir vraiment à rien. Nini côté exercice ya question-réponse ba candidat ebele kutu ba komaka na bango baba liboso ya population bazangaka maloba ya koloba mais pona Jimmy Mukenchimanga Petit Fati wana eza mboka na ye mutu na mutu azwaki réponse ya question na ye na sepeli parce que vous êtes journaliste peuple congolais a ba mission ya député te peuple congolais azoninga zala mendiant oko memangambo ozomona milliers de personnes na porte no avant de sortir to vota kilo nanda kuna lete bino ba journaliste na ba parti politique bo apprendre congolais ba attribution na bino oh toza na po ate ça la biso pont lero côte sa demande na bino kuna mais na ensemble wana ezali nation mobimba ce qui projet ezali to chef de l'état apesi na gouvernement basalango na culture na biso to mona net bino nde bo salate so na voter ezate na yaka et pas na yo na luka mwana beli ou bien je n'ai pas à manger il faut beau cultiver peuple baye batina tozo voter bino te poto yaka kozwa mbongo et pas na bino c'est à partir des idées to repesa on voit bien sûr mais na carte nini ma carte na biso nyonso eza effacée siko to voter comment et loko tozo se poser ngwana bozo ya mais côté ya carte bozo lobela biso te tokei na place au like ça biso na lingwala ba tout tellement bazaki belé mais tozuite to voter mais la carte nini bo ça l'effort bo bongisa côté wana malobolo beza kitoko toko yeka na sepe habité sur ba député batambo batama na l'école rentrée scolaire ngo sepe loin mbu de beti maite et comme piscine ore mona kota classe azo sakana na mai wana tango ko ya bilambe comme salité mais bozo contrôler l'école ngo pesa bana cavité l'école sur salité toza l'école kabinda ezaki école bandaka lelo kon bandaka ba bo ba bo sa 2015 kimbuta bana bakotanga bana batanga te ti lelo bokanisa l'école wana ndengeni et kozonga be kozonga te. Notre pays prenne que de gens par assistance. Moi, on honorable de tel, moi, on ministre tel. Quand tu pars déjà, tu apportes ton CV, on te demande qui t'a envoyé. Et quand personne ne t'envoie, tu restes là, on ne te reçoit pas. Et nous voulons de personnes, quand vous avez la vision de postuler pour le peuple, nous voulons de personnes qui commencent avant. Créer même des ONG, créer des associations où vous pouvez être déjà connu. Ne venez pas seulement quand vous postulez pour venir nous dire que moi je veux faire ça, vous nous promettez. Après quand vous allez être là, vous changez des numéros de téléphone. On a vu de tout, c'est pas pour rien qu'on a étudié pour avoir de l'emploi. On a étudié pour assurer pour notre pays parce que nous aimons aussi le pays. Mais comment le faire? On n'est pas là pour citer les gens. Attends, merci, pas me bagarre. Merci, papa Michel. 0 sur 10. Bah, comment va chic nourrice. Mais quand il venait, à J poste, à Bungi, il y a un tosengi, il y a un question papa en tout le monde. Question moi, mon
Est-ce que au conseil la mission dernier batouana Karabasalaki? Parce que moi je me rappelle dans un journal télévisé, moi, journaliste, Basengaki pardon, na maman à tant que Babi, on avait soutenu telle personne, mais l'idéologie au doigt d'une année est s'inviter. Nous avons eu la télévision. Nous allons demander pardon à la maman à tant que passé, par la maman Sakili. L'aime sur Toza Awa, Toyebite, Moussou Saebi qui est national, Ezaboui, Moussou Saebi provincial, Ezaboui. National, Eza pour combien de communes? Provincial, Eza combien de communes? Yami Balé. Ndenge bako voter ba loi ndebo kende na parlement bana na biso o totang po biso ba classe nde totanga kata to koma na niveau ya musika te mais bana biso totangisi lelo éducation o biso tozwa na enseignement bana na biso bazwa ngote autour na la msusu différence on a pesi autour ni bourgmestre a commune na Kinshasa kombo na enal oye ayebite peut-être ayebika bourgmestre oye place à Fandaka. Comme toujours, Jimmy Moukendeti Manga Petit Fati, avec ma question nyonso dada, nenge akokende ko défendre population ya Lukunga na Yangalema. Ye, jamais azala baba, pongi kutu epai na ye. Bosana Jimmy Moukendi ako défendre population à travers ba loi oyo ekozala adopté na situation ya mboka. Ako interpellé ba ministre ya Miyibi. Numéro 707 ya Lukunga asukisaki masolo na basage ya Kinshasa na ko interpellé bango pona ba élection ya le 20 décembre oyo ezali koya awa na République démocratique du Congo mobimba. Pe asengi na lisanga bapesa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Baboko deuxième mandat pour continuer Coréonné République démocratique du Congo nenge azali kosala yango déjà kitoko ekeyo oui Bloc des bâtisseurs du Congo pour un Congo prospère. Bloc des bâtisseurs du Congo pour un Congo prospère. Pour un Congo prospère. Pour un Congo prospère. Beltesco azali ko servir population ya République démocratique du Congo na ba produit na kitoko poye alingaka ba congolais mingi. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe cornebef oyo okoki kolia yango onalipa na spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene mpe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a fait son opportunité, malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas corned-beef oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba corned-beef Texas nga na benga yango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tete Beltesco ayeli bino latadi ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okosepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Corned-beef Oxford ezali corned-beef oyo eyebani Congo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele sa tiela oyo déjà matungulu na kati yazana matungulu na ye déjà na kati yo kosala so dépense mosusu euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala mutayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya kalite
surtout bacornebef oyo outi na Brésil. Cadeau signé Bel Texto oyo azali assurer toujours sécurité ya kolia na bino, kolia kitoko, santé kitoko, libota mobimba, elengi na elengi. Ekeyo! Oui! Oui, oui! Oui! Système oyo ya kosubaka na banzela, est-ce que ezali manque ya moralité to pe eza po ba toilette publique ezali mingi te na ville ya Kinshasa? Christian Malonga asolaki na population na compte ya KNB. Eza omoni ndenge toza bato boye, ba malade ekomeli biso na banzoto kilikili. Okomprendre? Bato mosusu aza na ba malade na ye ndeti aza na problème ya vessie, aza na problème ba malade eza ebele ba prostate banini epesaka baposa mosusu bapamba. Et maintenant l'air azotambola na balaba ndeti na centre-ville. Masuba wana l'air eyeli. L'air atali pembeni abeta porte ya moto asenga po akende kosuba. Omona lopango wana ta mosusu baopesa ye chance te. Baloba oyo ta mosusu moyibi aye koinspecte biso rapport Kinshasa ekomi na makambo ebele. Mosusu pe eza manque ya ba toilette publique. L'État vraiment aza komi kotia na population na esika na ete. Donc devoir ya l'État na biso efalaki asala no ba toilette publique ezala par-ci par-là. Nde omona mwa phénomène wana ekosila. Wana pesi ba ndeko mboka oyo eza zamba te, oyo eza kisasa. Bazalaka bien, bazalaka propre, donc nika pesa kosuba. Okina toilette publique, okoti osubi. Na banzela bo kitoko te. Neti babusu tomona ba video ba meli mai na yazo ba. Mboka ngo ebonga. Oh, mboka ebonga. To mboka ebonga. To ntina dia na ndako. Omukonza mboka be gouverner na biso na respect ya jatili kobla. Ayo solo dia be ayo ko ba liboso lipango na. Yo mboka ko za kombo lit. Ba te ba uti par ci par là ba yawa. La vidéo bon mona ka biso ba kino te ka ça va bien fera propre. Voir même route le caraba rebelle na boko to so ba chaîne liberté. Ya mo ile to ba ile na so kwani. Ba ko ba me so ba kino te ba paraître ba ni. Ya mo to tika ba nanu. Moni mboka zabu mais ça quoi ba mboka na biso ki to ça va dire azo suba ndia seka message ko suba na zamba amoika pesa zo robete loko aboke lo nyazo rose bilanga na azo rose azo aboka mai na bilanga ezala papa ezala maman ko suba en plein air c'est déjà un comportement inacceptable na ba konzipe a condamner na biso boko population biso tout toza responsable ya bokiloko wana. Parce que normalement la toilette publique fallait à la partout. Les AP et l'autre tokoki ko zilango tokoki ko sengilango par exemple to banda ko zilango raison que non parce que la toilette publique ezate que yango pona suba na balabala non c'est acceptable. Nazoye comment expliquer parce que c'est vrai aussi que beaucoup qui ne peut boyer ou que Luca place ça la petit besoin baboye pe baboye oui vraiment c'est pourquoi toujours normalement ko senga na bakonzi parce que biloko wana fo ezala net niveau net gombe fo ba toilette publique ezala presque na ba place na ba milieu public wana fo ba toilette publique ezala pour que ba biloko wana ezala soute. Awa biso na KNB tosolaki na population totunaki bango est-ce que jeune fille esengeli abala na âge nini? Yoka ba papa na ba maman ndenge basololaki na micro ya KNB. Mwasi nzoto ezalaka pe na tranche d'âge nango oyo esengeli mwana mwasi atika ndaku ya ba parents akoma pe mama kasi lelo oyo tozali komona ba jeune fille ebele bazali kokoma mama kaka na bandaku ya ba parents ezali kopesa pasi papa alesa mwana alesa na yo mama ezali soni makasi pona ba jeune fille na yango totambolaki na Kinshasa awa pona kotuna population âge nini oyo esengeli mwana mwasi akite ndaku ya ba parents po akende pe kosala libota na ye yoka bakinwa bazangaki maloba te balobaki boye mwana mwasi
akobala ye na 18 ans. Bon, nga ko libéré mwana nga kende libala na ba 25 ans. Omoni ere bato baosala baobalisa bana mikie mwana aza nanu mokie abalisi ye kaka mpo alia mbongo. D'abord mama mpo ofandisa mwana yo oteya ye olakisi ye kolamba olakisi ye makambo nyonso ke basalaka boye bazongisa bokonseye mpenza bien. Omona bana misusu baokende na mabala boye ayebi kolamba te ayebi kosala mosala te. Omona mobali lisusu akomosungi na misala aosukolele basala mo mobali neti bagarso ebele nayebi omona aosukolela mwasi na ye bilamba mwasi courage aonika bilamba eza te. Yango mwana fo mpo na ngai mwana na ngai na mobali se fo aza na 25 ans akei mpo nazala desite nazwa barapport mabe te wana na 25 ans deya nabongisi ye bien na traine bien nalakisi ye bamakambo nyonso bien wana ere okende bina file mbama age ya 17 ans akoki deja eza na moto na fasi adikela mwane motu mosusu azomema mwane na ndenge moko boye walakise kolamba azokoka te me motu mosusu ntango azolamba mama azolamba azobenga mwana ya alakisa ye nde batiaka mungwa nde batiaka bepisi nde batiaka babilo ya mike mike mpona mwasa libala azala mwasa libala fo azala imere mama oyo akoyeba akokipe mobali na ye akokipe bana na ye jamais okotinda mwana nini bakasa ye mwana aza na baage lokola ba 15 ans otinda libala ayebi ebakonisa libala te ayebi ndenge akosala na libala te ayebi kokipe mwana te ayebi kokipe mobali mwasi fo 25 ans akokende libala ayebi makambo nyonso ata ba 20 ans 25 ans akokende libala koyeba nyonso kosala na libala me oketina mwana ba 15 ans 12 ans akende libala kosala na libala mpona ngai na age na sweta na bala mwasi faza na age ya 18 ans. Mpona nini 18 ans? aza deja majeur mwasi akoyeba kobisa ndako akuza age ya 25 ans. 25 ans. Na Kinshasa awa tambola na babari nyonso tu soki omoni kaka mwana mwasi azali na 30 ans kino 30 na ndambu bakoma na bango okomona ye azali kokanisa lokola azali nanu elenge mwatuka kiloti ya mukuse tolo nyonso tu atiki libanda okomona alcool ekei ezongi soki alongwe na table oyo bato bavandaki awa balembi bake na bango ndaku okomona achange su table mususu soki kaka na bar wana bakangi beta tour na bar mususu okokuta bango kuna tozali koyeba te baperdre espoir tope ezali nini boyoka conseil oyo baresponsable bapesi bino po lobi bozala pe ba modèle epai ya bana na bino boye ezali kitoko te ezali mabe makasi biso awa na kaini be tolobi na biso kaka oyo azala mato ya koyoka Kinshasa eleki partout. Oui! Courant ya commune ya Barumbu fouin population bazali kolela baibite bazali voisin ya Gombe to bazali voisin ya ba commune oyo epesi au revoir Kinshasa. Etumba oyo esengeli bakonzi babunda na kati ya ville province ya Kinshasa moko nango pe tobengi lotiliki courant na français en tout cas efanzi penzana nu malamu te toza na commune ya Barumbu commune oyo ekangami na Gombe capitale ya Kinshasa courant nango bakwenda vutuka net na balabala kipanzi babita na yango baza ko déclarer likambo ya courant boyoka bango na commune ya Barumbu papa na avenue Kibati yango nazoloba boye papa Jimmy Mukenji talela biso likambo papa talela biso likambo to lembi taka Barumbu centre ville mais comment dire bato moto vivre na kati ya village mobu tela biso likambo ya courant oyo toana posa courant papa Jimmy Mukenji kotika biso bana oboye te donc ndenge eza boye passe na passe donc so courant eza te ata pesa ko matelo ata eloko mabe ko matelo ko mona te biloko evanji to salela te biloko ya obeba bongo po toana courant malunga te toana posa courant papa Jimmy Mukenji donc courant moyen te tozaka lisu na courant malunga te tozaka lisu na courant te donc biloko tovandisa biloko ya ndako bongo biloko ya courant ya kosalela courant donc
de sala raté vanji kaka bongo tozo e baté soto sala ni na likambo kura o papa to lembi na ete soto sala ni papa na ngai message papa kondisika ezaka ke basingo pene eza na se makasi boza mabe mpona population koleka bande baleka kawa koleka bepasi ekatani kango na kingo eza mabe amato na sécurité ma basinga eza mabe makai bakoto baotala babokisa so basingo batumba na likolo po esala bien boye na se boye sama na mabe bon ekaya ba danger te mais eza na danger po ekitike be makasi po osezaki bote ezaki mo likolo ma cette fois ci mais no mo ekiti ya mama mabe mpona bato milai mo kotambola boye bambula tane ezala se ko katana ekeba dega mo mabe rapina yango to bike gouvernement atela biso batombola ngo likolo po ezala bien singa oyo eloko esali boye nde tomona kaka basinga nde ekiti boye eza mabe makasi eza riske mpona bana mposo ekwei mabe makasi mpo bamatisela biso basinga ti mpona niveau boye eza mabe na niveau boye bokokwela mpe mutu kasi yango wana toyebisi yango na toyebisa bango nde babongisa biso mboka babongisa biso singasinga eza mabe makasi mpona kidiba kaka boye kokwela mpe mutu ko mutu akufi eza ndeni baomona te tokosenga na bakonzi bosarme na baéquipement oyo esengeli po ete likambo ya courant na ville province ya Kinshasa eyebana kobonga. Kinshasa eleki partout. Oui! Jamais rata awana KNB TikTok ya moko ya lelo ingénieur Agapeka Chama apesi biso yango. Osala li kelemba j'espère. Papa to sala li kelemba soki yango te moi to vivre ezate. Merci. Li kelemba ce qu'on en français ba bien. Li kelemba na français. Li kelemba na français. Changer mususu ya wana te. Merci pour vos alaki ebele ya kolanda édition ya KNB News ya moko ya lelo. Nazalaki na esengo ya kobanda na bino semaine pour nayebi ke bozali ebele na monde entier oyo bolingaka magazine Kinshasa na biso. Okontinue ko s'abonner yo oyo nanu osabonate na magazine Kinshasa na biso KNB News. Ok wana o cliquer o s'abonner pour orataka ata édition moko te ya KNB News. Ngai na bino tomona ni bongo lobby. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.